mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso, il y a les deux édition spéciale au Tokolak Sabino ke Masolo et Balouki. Boyebi, depuis président de la République, Nabiso, a comment bomona justice n'est comment ko fonctionner. Donc justice et comment ko sala musala na ngo penza Marc Sengeli Sala. Ezali ko sala musala na ngo on dirait na ba démocratie ya ba mboka o ebanda banda kala. Justice lelo bomoni penza ba avocat ba koma koloba masolo oyo ba yekola aye penza défendre moto amoni penza ke Europe sandengwana mais boye ba ke mikolo ezali ko ya justice ya mboka na biso eko kueya na ba ndoki oyo ya Congo oyo bakanisa ki que mokili ko baluke la bango un jour mais masolo na bango komi na suka donc boye ba ke ba opposant oyo ba soi-disant ba opposant o bazali na côté ya PPRD bokumo na mikanda misusu donc neti Matata Mponyo azaki premier ministre ya Kabila e bandeli tina suka boyebi tina nini ba récompense qui est na esika wana ezalaki récompense na ye mais boyebi ke ye bazolandela ye na justice pona masolo oyo ya Bukanga Lonjo akobikate na masolo ya Bukanga Lonjo mais toza pe na bashadari toza na ba Aubin Minaku bazali na interdiction ya ko quitter territoire donc makambo ezali ebele bino moko bozomona ke président de la République prédécesseur, il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y bazali ko poursuivre ye, yango na Sénat, bazali réquisitoire, bazali ko senga balongla ba immunité na ye. Donc yango ezali ko salama. Semeno et salama déjà jeudi, donc ba pesi siko commission mo salami pendant 15 jours ba ya ko pesa biso. Donc suite ba pesi marque ozo kendele jamais et ko raté pour balongla ye ba immunité na ye. Il y a sénateur donc vraiment il y a un beta c'était vraiment boye bake makambo baluki justice et comme ko landela batu oyo vraiment babanda ko boma batu kaka boye bazo sala makamba kansa ki justice un jour et ko rattraper bangote donc vraiment il y a natenaki na celle la bino édition spéciale oyo po boye bake justice et comme ko landela mutu nyoso tu na mboka na biso. Justice bato basakanaki babomaki lelo bakomi na suka. Chaque chose a un début et une fin. Donc yebarake régime oyo ya Kabila suka na yango ba misusu ba ok na CPI bomonaki procureur général ya CPI ayaki ko sala masekité. Donc bato tout batangisa makila ya peuple congolais ba ko se retrouver esika oyo sengeli ba se retrouver. Donc Tokomi Nasuka et émission Nabiso, je vous laisse le soin d'intégrer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Jambo tena population yetu ya Congo zaidi sana ya Goma na Bukavu. Mukamate matabure tuzitie kwa mbele tongele maneno ya mataxe pardon. Mina waza aba barebele ya M23 balikuwa natufunga masikio ho Kinshasa na tuibaka siwe Kinshasa nafanya vitu gani sasa mbona nyie ba M23 munaonekana sasa nyie mko tena ba mwizi na kushinda Kinshasa. Jwani ni mina nasema mko ba mwizi kushinda Kinshasa.
Imaginez nyie peke muko muna vivre bien situation ya population yenye iko na traverse mumilie zote zenye nyi muna okipe leo. Gisi situation ko mubaya sana. Na population haina tunjo gisi ya kubambia na gisi ya kubafukuza. Njo yenye haina kabisa. Mais situation ko mbaya. Mais voilà mena munaleta zengine mataxi. Nyie na tena umwe Kinshasa pale juu sisi ba comparer na Kinshasa ba we population ba we nani aba fake kitu mbaya ku population. Sasa nyie tofauti nuko wapi na benye mulikuwa na qualifier ba détourneur ba bitu gani. En tout cas munatesa population sana. Kama population haiko inasema na nyamaza inaogopa juste ile kukuwa nasema kibuku munafanya poursuite ya watu munabaua munabaleve nyonye banaogopa. Na nyie nani ba civile ya Goma nyi benye mulitika kutumika na M23 muye kama mko muna comploter juu ya bandugu yenu juu bakufe. Leo mtu kuna shtukia apate nama ya kukunyisha batoto busiku bukucha la muke menyi bale leo hii mataxes sio ya vitu gani taxes maki tuko nalala kulamuka taxi lalo nalamuka taxi lalo nalamuka taxi kabisa njo maisha njo bitakuwa atuka munatesa population sana. Tukamate vya magari benye banajua vya magari si gujo ya gari nyatoka pale Masisi inaleta pomme de terre Goma. Gari yenye gouvernement kwa lipishaka 315,000 francs si je ne me trompe pas. Leo umu kwa M23 si gujo ko $500. Oui gujo inakuwa $600 na 700. Ukakamata diru sasa inakuwa ngapi inakuwa $800 na $900. Kabisa ile njo ukombozi yenye mko munasemaka ama mulikia juste jua kuwa tu population. En tout cas mon exagéré sana. Na population ilishaba choka nina bachukia tu sana. Maki musikota na shidanganya se population na bapenda. Population na bachukia sana. Nijua hakuna tu kwa kusemea, hatuna gisi ya kubafa, hakuna gisi ya kubapiga, hatuna ile nguvu ja tuna marmi. Mon population na bachukia sana. Mais na j'appelle à la population. Tuji prendre à charge ile minyanguzi haitatoka pale kama batu habanje kwa na bakokota tamu mwa tunaniga tamu moya. Video oyo ser na biso oyo ya este toujours ya za mwana Bukavu aza pe aza ya Goma plutôt aza ko loba aza ko exhorter population ya Goma na Bukavu oyo bazali sous contrôle ya ba rebelle pona pasi oyo ba rebelle baza ko monisa bango alobi tozwanano batabure to fanda to raisonner likambu oyo alobi ba rebelle oyo a s'adresser surtout na bango moko directement ba rebelle bibino bato M23 boya kawa bolobio boye ko libérer biso keo Kinshasa ezaka ka bato ya ba détournement ba miyibi bato oyo baza ko linga mboka te mais bino banda bozwi vi oyo to banda ko vivre sous contrôle ya Kinshasa na oyo tozana ngona bino leloyo oyo bino ezama bekoleka oyo ya Kinshasa ezaka ka pona population azako banga bino azana minduki te me boye bake biso peuple tolingi bino lisusu te parce que ya bino pasi eleki oyo tozalaki na ngotango ya contrôle ya Kinshasa mutu kezo uta na Masisi eye na pomme de terre awa na Goma na epoke ya Kinshasa ebandaka kufutisa taxe ya 315,000 francs me oyo ya bino bokomi kufutisa ngo $500 sikoyo tango mutu kana ekokoma na pomme de terre awa na Goma sikoyo pomme de terre wana ekotekama na combien bomoni ndenge bomoni sibiso pasi na ba enlèvement boza kozwa batu boza komema batu soki n'importe bozo membango soki wapi toza koyeba te boyeba ke biso peuple toza na bino te tolingi bino te ezaka ka toza na minduki te soki tozaka na minduki vraiment mbele to bengani bino nde na suka ayebisi peuple ya Goma na Bukavu to mi prendre en charge po batu oyo bakolingaka kobima awa te soki biso moko tozwi bango en charge to mizwi en charge te tozalaka ta tosalaka ba camouflage to lokoti ata moko na bango to bare kaka ndenge wana na cadre ya calme kaka tozo ramasaka moko na moko toza kosilana na bango ndenge wana nde likambo mwana mwasi oyo alobi na peuple ya Bukavu na Goma. Merci. Restaurant belé
na Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi mbisi pe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndobokoliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la solution là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément